Ma mission TV, le miroir du monde. Et le revenu retenu dans marché. Ngai na bina sana mbongo na pesa ngambongo na pona mbongo ti. Bongani. O na zo mbongo zaki afa ko tambola fa pesa mbongo na ko tambola pona mbongo. Ana ya biso bon. Te a partir na biso zali wana babaki so bimi boye moi di chakwe zali ndeti nga sala musala. Monsieur journaliste. Marché le retenir ni na marché. Ni azabwe na passe en douleur. Yanini. Na zili CTA. Na betio. Ah, il est épaisse. Et le côté esalinga mwa pasi mpona ngai esalinga pasi makasi komona marche ya lelo mpona ngai na ndenge nini pasi oyo esalinga pasi mpona mutu malamu wana kati ya bato nyonso baye marche namoni aza te bato nyonso bayeka mpona mbongo asalisi population lelo vraiment na marche ya lelo tosepeli bagaz ebeti te pareil asalisi population asalisi bino ndenge nini asepelisi biso na baoyo oyo aye bazolanda ye bazosoutenir ye na mboka avec lipa ekita ve tozolela toza mpona indépendance na ye marche mpona mutu te na ye marche nde mpona mboka nde mais que to bobi yango obeto na quartier na bino to côté faut bolekela nzela ni mpo bozonga mpo tozo comprendre que papa tozo comprendre que ce que tu vas te moyen tozonga mutu me biso oloke so moyen ni nana memi bino nani azana so député ye mutu chef mbaka na ko peso oliendo mbongo te papa beso to marché ka pamba boto kana za mbongo peso te papa ya ba transport ba sabito ke mo biso za ndenge nini bo so za ndenge nini yaki nana toi méchant maba kana méchant de montikile au bas samitindo ne tombera jamais bino osala bondeni ebitola kanda tabi okabelanga mbo okabelanga mbongo lipona bonaboma moto nayoki makambo eleka bitola méchant banava yaki na losala te mene oyoki makambo alobi bulo bandi zwala kilote bulo bandi ozana kilote bulo oyo balandika bato kuna na limete mystique. Ma mission TV, le miroir du monde. Tozo tambola, tozo luka chaque peuple, chaque moutou, aloba, tozo ensemble. Bonjour Yaya. En tout cas, bozo mona, tozo kenesko na réaction à chaque peuple pour na kotuna. Bonjour ndeko. Bonjour. Yo zalaki na marche, eloko nini retenir na marche lelo. Na soutenir papa Raïsine. Asalisi population lelo vraiment na marche lelo tosepeli bagaz ebeti te pareil asalisi population asalisi bino ndenge nini asepelisi biso na baoyo oyo aye bazolanda ye bazosoutenir ye na mboka avec lipa ekita ve tozolela botamboli mpo lipa ekita lipa na dollar ezomata makasi raison ya marche lelo lipa na dollar ezomata oyo bimelaki ndako oyelaki nabimelaki vraiment ata nazoluka na mitoki na nga nazoteka baopri mais nalia eloko ekui nakolia mpe na toni tozolia totona te ve yo obimi lelo mpona lipa ekita yo démarche ya kobimela yango wana en tout cas je crois que bino moko bolandi ye abimi mpo lipa ekita je crois bonjour ndeko na bonjour tomoni olembi boye otamboli marche eloko nini retenir na marche lelo bon marche ya lelo mpona ngai nakoki koloba eza lokola mboka oyo ekomi otambola na loyenge mboka oyo ezotambola na loyenge parce que tozomona epai mosusu bato bazowelela mbongo epai mosusu tozomona bato bazokosoutenir bato oyo bazalaki na pouvoir bazowelela mbongo epai mosusu bato bazosoutenir bato oyo basala na pouvoir oyo mwa bambula basala eloko te tozomona mpe bazosoutenir bango mpona ngai marche lelo esalinga mwa pasi mpona ngai esalinga pasi makasi komona marche ya lelo mpona ngai na ndenge nini pasi oyo esalinga pasi mpona mutu malamu wana kati ya bato nyonso baye marche namoni aza te bato nyonso bayeka mpona mbongo ya solo wana mpona ngai nde namoni wana mpona yo ndenge mpona ngai nde namoni yo zwi ngai na zwi te mpe nazalaki na parti moko te lelo eske yo otamboli mpo bon natamboli kaka mpona kolela ndenge dollar emati en plus ndenge
moi mikakatano eza na mboka makasi moi bokabwani eza makasi na ba parti yango bakonzi baluka basala moi effort ya ko luka ko zala busangani po bango nyonso tu batambusa Congo ekende bien. Le belo mo ke baton surtout na mbongo. Pona mbongo ko so ba bese bango mbongo te banga ba ebele boita. Po to mona ba parti musu marchara net ba UDPS to mona net ba MLC to mona ba pesa ba mbongo te mais awa na moni mo trop ezambongo. Bon, tout ça la démocratie. Doza libre. Doza libre partout. En tout cas, tous autres tambolara, tous continuer que tout un petit peuple, ceux qui a retenir nini par rapport à la marche, je crois tous papa tout le monde marche, botamboli avant de place la police est sous qui sibiso. Qu'est-ce que tu retenir na marche ou à l'élo? En tout cas, pour la marche à l'élo, tu vois que le juste que bateau bakanisaka bazana monopole à balabala. L'élo FCC en tout cas balaxi bango ke balabala eza ya biso nyonso. Et puis mobilisation à l'élo en tout cas commentaire eza te bino moko ba journaliste bomoni bino moko bokamwe na asio ke bino moko et puis botali ke tokoki pe ko sala marche sans que ba vandalisme ezala ba pillage ba casse ezala. Donc yango ne tozolinga to inculquer bango moi culture wana ya donc ya civisme mais ya pacifisme ezala. Et puis tolérance pe ezala pour nous tous en la démocratie. Ne loko tozo lingato inculquer bango parce que sans démocratie en tout cas eza et loko FCC tozo se battre pour ba comprendre. Vous savez déjà ba kizarabino kaka kenobi no subo organiser ba marche ezala kanya ke tambola ka est-ce que le lope kanya ke tamboli? Te mamo kanya ke zate est-ce que yo moko journaliste bando zotamo est-ce que moni mutu moko basomé lini roto basomé ticket. Ata polo moni ngamo na za membre mais ata polo na zute pourquoi donc parce que mamwana ezate ozomona batu nyonso to bazawa baza bakabiliste par conviction bayebi kende tozaboe ba institution république faut soutenir en toutes les institutions donc c'est pourquoi nous sommes là. Papa bino mutu bozana bo constitution ba institution bo soutenir en ndenge ni aussi le take bino mutu bo kamba ba institution ba eza mutuna malamu merci d'abord pour liloba. Il faut que la démocratie, bango depuis 2006. Démocratie wana eza volonté abisonyo parce que tu as un référendum, tu voter constitution ou tu as sala lelo. La constitution wana est prônée au une séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que tu as une institution ou tu as 4 institutions et puis institution wana a 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. En tout cas, on a des règles qui ont des cartes et un problème. Sans plus tarder, il a un signe que tout chité, tout ça a des annonces pour que cartes et ça côté déjà. Deux manches, deux jeunes, il y a maître, soda Mobutu. Parce que la manche nettoyée, Mboka est bien té, le $1 et mata, comprendre. Les dames ont Fati on Kabila, tout à pour Mboka, et dans la malamu, comprendre. Indépendance en haut, la randonnée, indépendance en haut, toi battu. Kabila ayeba oyo azali na mboka oyo comprendre tota pona indépendance na marche pona mutu te na marche te pona mboka nde pona mboka
dollar na to comme la rose en côté lipa to mo so malipa na 300 mboka nini ete para lipa mboka nini ete para ezala FCC cash o banani bayokana so tolingi makambo wana te Alex ape biso président moko bayeli biso shikata tokomela kaka tolinga bongo te dollar tala mopiko ba 500 lipa 300 lipa 300 kabila zona Non, polémique n'est Eh bien, comme vous constatez, Tokomi Awawa, barrière, la police n'est pas moni bâti barrière pour que Moutounio soit respecté à Soukawana, Nengba Soukiwana, Siko Yoyo, Tozo Kota, la deuxième étape, Tozo Kita, et pas dans chaque population par rapport il y a deuxième mini situation. Donc deuxième étape nabiso ya mission tozo kota ngo kala mingité tozo kota et pas la population pour na ko yeba par rapport à marche boz à la brancher botika la na biso na ma mission télévision on déplace to pesa bino ba information na temps réel nga bino petit peuple to komi awa bino moro bomo to utina bino kuna ti ta la place barrière et souki je crois que barrière et souki awa alors pour na lelo tozo kota sikoyo na kati ya public bino moro boyoka après marche. Qu'est-ce qui s'est passé après marche Nini et comment qui peut Nini Ezokende. Tokota la carte publique d'Eric avec moi c'est parti Tokota. Papa tout le monde marche Botamboli à on déplace la police et Souki Sibiso. Qu'est-ce que tu retenir na marche à Lelo? En tout cas pour la marche à Lelo to koyi koloba juste que bato bakanisaka bazana monopole ya balabala. Lelo FCC en tout cas balaxi bango ke balabala eza ya biso nyonso. Et puis mobilisation à l'élo en tout cas commentaire exacté bino moko ba journaliste bomoni bino moko bokamo na assure que bino moko et puis botali que to kokipe ko sala marche sans que ba vandalisme ezala ba pillage ba casse ezala donc yango ne tozolinga to inculquer bango moi culture wana ya donc ya civisme mais ya pacifisme ezala. Et puis tolérance peut ezala pour nous tous en la démocratie. Né loko tozo lingato inculquer bango parce que sans démocratie en tout cas eza et loko FCC tozo se battre pour ba comprendre. Vous savez déjà ba kizarabino kaka ke no subo organiser ba marche ezala kanya ke tambola est-ce que le lope kanya ke tamboli? Te mamo kanya ezate est-ce que yo moko journaliste bando zotamo est-ce que moni mutu moko ba sombe lini loto ba sombe ticket. Ata polo moni ngamo ko na zamamba mais ata polo na zuite pourquoi donc parce que mamwana ezate ozomona batu nyonso to bazawa baza bakabiliste par conviction bayebi kende tozaboué ba institution en république faut soutenir en toutes les institutions donc c'est pourquoi nous sommes là. Papa bino mutu bozana bo constitution ba institution bo soutenir en ndenge nyonso lotaka bino mutu bo kamba ba institution ba eza mutuna malamu merci d'abord pour na liloba. Il faut que nous la démocratie. Il faut que depuis 2006. La démocratie, est la volonté de parce que nous avons un référendum, nous avons voté la constitution, nous avons la constitution est prônée la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que nous avons une institution, nous avons 4 institutions, et puis l'institution a 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. En tout cas, on a mon idée que carte est un problème. Sans plus tarder, ça a signe que tout ça des annonces pour que carte est
kotonda déjà eza boye lelo tomarché pour l'institution en république toyebi que FCC eza na kati ya institution wana mais il faut institution fonctionner bien et puis na constitution na article 69 ya constitution elakisi ke mokonzi ya mboka mwana mboka lelo président Félix Fati obobenga Fati aza yende aza père de la nation yende aza garant de toutes les institutions. Il faudrait en tant qu'arbitraire asala makambo nyonso et sengeli et puis makambo nyonso ezala bien ba crise institutionnelle ezala te et puis justement bino moko bomoni donc au marché pour soutenir l'institution y compris l'institution président de la République nyonso tozo soutenir parce que toko banza que soki lelo yo ba dissous de parlement oh basala boye ba ma coalition FCC cash toko kota na crise moko ya kosakana te donc la paix la concorde on a bino mto luka ngope ozala bandeko be bazanga ba oyo bazana ngamu nde ba ko luka crise wana c'est ça en fait biso tozana besoin crise te biso tozana besoin ya paix biso tozana besoin to tambola boye ti le PFC ça robeta tolo ke non na bato na base belé pour na mona bo tamboli bino moko bomoni ezala ki FCC pas matin mais c'est une marche de tout le peuple congolais. Merci beaucoup. Partout sur le territoire national. Totamboli poto laksake biso faut totambola elongo to soutenir ba institution ya mboka na biso. Merci beaucoup. Et le renier retenu na marche. Ngai na na mbongo na pesa mbongo na pona mbongo ti. Mbongo ni. O na zo mbongo zaki ra fa ko tambola fa pesa mbongo na ko tambola pona mbongo. Nana ya biso bongo. Te a partir na biso zali wana babaki so bimi boye moi di chakwe zali ndeti nga sala musala ya na tekaka la mwana zandu mena ya pona shiko benga babi 10000 mo zali on a risqué vie pona 10000 francs. Ko risqué vie pona 10000. Pona 10000 francs so comme na 16 na nini na 7e miko deke ba beta batu pona solati polo par exemple PPRD ni bazo beta makasi. Alors zo mona ke solati polo nini ba beta bazo beta makasi ndeti nga risqué na nga vie na nga pona 10000 francs. Bonjour monsieur. Monsieur journaliste. Marche le retenir ni na marche. Ni azabou na passe en douleur. Na zone ZTA. Na betio. Ah, il est pèse. Et le côté. Bon, c'est la vote mbouya ba vote mais biso et comme mbouya. Bah toi, c'est la pardon d'Eric. Bah toi il déplace ba betio. Côté ni. Na 10e miri. Ba soda, ba soda livrer ngai. Ba bikende ba de na ngai, kende mo yakuna. Ba betika ZTA. Na betio pona nini? Pona nini? Pour tout ça marche. On va soutenir ben. Bandi biso ba beta biso beta kabila. Kabila bota biso. Kabila bota biso. Mais bino bo. Ah ngai Congo. Sikana kabila bota betio pona biso te. Na beti biso. Kombo kabila na beta biso. Kombo kabila beta biso. Mo kabila na. Moi pour maman. Yango. Tamasa mtala tsango. Faut un bouton. Mais pourquoi tu bombes bien haute? On a quartier na bino to côté. Il faut les grands zéro ni pas besoin pas bon na minute to sabo moi zonga ezate papa ozonga ndenge ni bakanga ki bilongi na bino moi zonga tete to zali saba nini boy neti est-ce que yo zana ba preuve que bato ide pesa ba beta ki kasi ko bazali au mona ker ba beta ki balimeti bazali balimeti ba beti même on ba soda siko donc moi bozonga ndako ezate bokanga ba konzi ba mami biso ande boko so moi nyinyi oto baza même moko na ba soda ande balukira bino nzela est-ce que nous boyebi nani ke baba to idps bakoma to na 10e miliona na résidence ba beta biso mabanga c'est d'accord amluté soda kima soda livré pas bâtisseur soda un soda mutobo abo ma peuple mais a livré batami ka bilama na nzoto na bino nde bano na bino soda zo livré bilama ngo bazo la bilani dala ba soda bazabo ba okanga ba tu pa so la ti polo bakangio bakeli policier bwana njoto policier tele maboke ma policier tele mazo seka bana ni ibi banani yango ba policier ba ni ibi poni ba balingi ba mono na bilamba ote c'est ça
Ce que bilamba bakomi à nini bakomi IAD. Bon IAD ce que c'est. Soba moni bino bato MCC nde bango bazobeta ce que tu peux pas tozonga pa bozonga ndako ndenge toyebi te tozela mutu oyo amanzaki bakonzi bazo solution ba biso bazo solution ya zo biso boyebi moya bozonga boyebi ndani mais nzela ezaka alimete so nzela alimete zata bako baluka nzela ya nini oti nzela ngaba transport congolais tolinga descente tozonga alimete bomana bosiko ozobokasi ozonga ya subete ndenge oyaki na mbongo eloko eza simple fo koyoka tozotambola mpo na mboka bato na bato toza na démocratie mutu na mutu aza na droit na ye population ekota concert afere kaka ekota concert afali mais ezaka motema nde ya moto eyeba nde kote nini ezaleli basaki ya bango tosaki ya zote te biso ya biso sala biso pe esali nini siko babeti moningano we moningano babeti nzete mokongo mpo natika polo yo mpe ozwi polo bomi nga na bomi polo na boti polo na nga na boti nde kobwakatelelekakawa oyolatelango ozalaki nango depuis na bandakokande kominga na presse tolongoli yango ba message de yo tokobeta bino tokobomba bino nakati ba camion tomoni babeta baninga tolongoli polo tobwaki na sa camion bo risquer vie nyonso pwani mpona 10 000 francs mpona 10 000 francs mpona 10 000 ya pamba bapesi mutu mbongo te bapesi mutu mbongo te ngai bayebisi ngake bapesi mutu mbongo te nga na vérité tokokata te moi je suis designer, moi je suis chercher 43 10 ans max. Mon là ici ya bana mboka. Na là ça bana mboka. Tozo comprendre te papa, tozo comprendre te ce que tu vas te moyen tozonga. Mutu na biso alu ke so moyen ni. Nana memi bino, nana memi bino. Nani azana so député ye mutu chef mbaka ta memi bino. Ye mutu memi biso. A memi bino so alu ke no moyen ni bozo. Moyen zonga nda. Yaza wapi kasi. Aza atikali kuna. Ola sanga eto kendo luka e kasi na ebisa ye ke bino babeti bino. Bakezwa mama. Mama ni. Yes kone. Na koidro. Bopesi nga kombo na ngana ke koluka ye na ebisa ke non bino boza moye bozonga nzela limité exact ngape na ke limité na ke vérifier so marche de GCS li pona bozonga bozozelani mbongo ebimi te mbongo eza te toki mbongo te moye bozonga eza te mpona na mbongo na ngai mpona risque mbongo moni oyo mbongo ezalani marche de ici c'est silisco pour bozonga mbongo twamokonzi tozela mbongo toti musika kabila tina biso 10 000 dollar premier mati azongisa klasaki biso toya marche bafina biso na toye na mapelo mo apete mama na ya mukuse ate tri akimi nga siko na comprendre pe kabila zongisaba ba classe Toi Mati, toi dollar ne Mati tolela. Anchika ngo ezongi. Bongo to ça. Tozela mbongo. Bonjour d'abord. Marche Silio Non, normalement en tête na biso azate. Donc va tout déplacer pour Zara. Mama o ya ko mabiso. Si. Oui. Ba bengi biso. Bengi biso. Vraiment so banda. To ke bongo tete ka tête azate. So ki biso. Oui. Ata transport ezate. Parce que là, tout ça, dollar comme 25 000 papa to suka wapi. To c'est pas là qui fachi mais papa tala biso ba ko zo kufa. Ana fofo kabila so arabo konti. Moi je suis diplômé depuis 2015. Tuni, bonjour. Bonjour. Marche Sili, tout le monde vient poser à côté les mains, tous ces lanines. Bon, marche esengeli ndenge toyaki ndenge tozongela. Toyaki ndenge. Toyaki ebele place moko. Bamsu babungi yango tozela tokoka tozonga na biso. Okangama di jamais vu. Eza pacifique.
Casté, Loro Moroté, ni gaz. Même gaz à pas matali banga ezate. Yo moko moni. Au moins là il peut plein o ezala ikuna. Au moni au moko. Donc ah on est dans ça boy elengeleki moi tozonga ezate. Bien elengeleki. Bosangana kala. Tosangana kala elengeleki do moi bozonga ezate. Donc Kabila sangisi bino lisusu. Kabila sangisi bino do moi bokabwana lisusu ezate. Sina rambo. Na papa wana Félix Obisae. Papa wana Félix. Papa wana mboka na biso kufili kona ye. Papa wana ya mtu munene wana. Kofinga biso. Kofinga kate baza bakonzi na yo. Dola. Nasomba bako lukangesi ka petit skota do toliande ni mayo 500 c'est trop cher. Bablo va 100 fois. Papa China Rambo alekiye. Solution Rambo zoko kitoko kala mingi te donc masolo zonga oyo kokita na 100 francs. Libozo zela nini pona kozonga? Pona kozonga tozela bapia biso ata mo mbonga ba transport amike apo sunga biso tokita. Libozo zela bapesa bino transport. Poto zonga banda kubani. To sepeli fort marche l'équipe bien. Marche l'équipe bien. Mais Mobulu pe sam na ngote o bana mukolo lipango China Rambo ba nende bango eyo ba kombata na ye ba CMS marche le kaka ya le 13 kuna ozalaka tozalaka biso to marchaka marche aussi koyo o ya le 19 o ya la muka po marche ozalaka te ba marche oyo wana bi nazalaka oyo pe ozali te benga pe nazali do ba marche nyonso tu na nalo bakala ba marche tu basali bango nyonso tu ba président nyonso tu ba kizengi président nga yebiaka mokonza mboka fazonga Kabila o Kabila zoyaga tobongisa likambo dolare fatia kokokate okokufa pamba tuni bino bobike no tolinga mboka bakiti ya biso ka dollar ta bouge ko 1200 limite 100 francs marche papa dini te komi na 4000 to panzana biso papa to panzana mais to za ba transport poto zonga transport na pesa no transport to ana ba cordon na biso bazali ngala bombi $10 ngala za tiko ma 5000 na chance na ndenge ni wana $10 bombi na place ya papa na place ya so bakoki ozongisa muzitu te bazongisa ata matata ponyo na place wana. Ce que nous sommes en train de faire, ça s'appelle les à côté de la marche. Marche ici est Sili. Tozo moi ba parti oyoyo ya libanda marche. Yango moni tozo solo na ba population. Tozo tambola un peu partout. Je suis déjà épuisé nga babino gloire bosobe autrement dit bosobal ba benganga le petit peuple. Ndesikoyo tozo tambola tine bozo mona biso awa. Tozo zo ba réaction ya batu na batu. Derrick ensemble avec toi to poussana na nous et tozo continuer. Tozo ensemble Derrick toke kuna. Vwe muyibi soki bazongisi tokufi lisusu. Mbonga ba transport ekenda wapi? Mbonga ba transport liaka ngo. China Rambo azonga ya kibokondi tozala posa Kabila ya kibokondi. Ngala lo baka apopo ya dollar commission boye China Rambo za kiboyete. Bazo China Rambo za bien. Oh vita kamera moyibo kanyi vita kamera moyibo moyibo on aussi la ga tese moyibo mso akamda tele susu c'est les photo vous zalo photo vous biso tozala posa to luka président bien na mboka wa kondi biso bien bana azo ba faila zonga pe faila zonga marche ici Sili to moni bino botele mais lo nino abo retenir par rapport à marche to retenir lo mo to tamboli kaka to awa bana to telemari
Pour retenir le mot retenir. Et le côté, parce que tu retenir le côté. Tu t'as molli à toi, tu t'es les miens. Bah, refungwa maka, na bambongo na maboko. Yaye afungwa biso baba, mbongo ezate nini ezate. Et le retenir pour retenir la marche. Bon, biso la marche, tu retenir pena. Premièrement, nous programme à 100 jours, voilà notre programme à 100 jours. Un peu, même que marché bien, $20 comme 20 000. Biso de lingi bongo te, yango te hôtel mais la bango. Mboka o etambola bien te, to marché frère te. Tozonga na zaï, marche le loba tu vas tamboler le renini yo retenir. Merci la parole en tout cas marche au to retenir. Ben institution ya mboka na biso to linga et à respecter. To sepeli ndeto yeboye et le biso to luka na mboka o ben institution et à respecter. Parlement est ça musana ngopo to mon parlement na biso ba ngi bloquer yango parlement ba ko sa so le roté. To mona ba marche kili na kombo ya coalition oyo. Donc to mona kombo ya Kabila et comme il a combo morobo ya promotion ba parti politique mususu. Donc yango na zo to ye lelo to défendre des cannabis to ye to marcher to semo buluté to bomi mututé to panze le hotel en tout cas merci beaucoup. En tout cas ba bomi mututé ba panzi mututé to zo tambola papa. Bonjour papa. Quoi que la bonne non ça abondani. Et puis la kanda. Ça va au kabela ngambo, au kabela ngambo ni pona bona moto. Na yo ki makamele ga to méchant. Bana va yaki no sala te men zo ki makamba lobby. Boulot bandi, zo la kilote. Boulot bandi. Zana kilote. Boulot balani ba tukuna na limité. Ba besoin na limité. Mystique. Donc la petit la ngai michi. Baluba. Ba beti biso ba beto ina DG. Aja IDPS. Ba bien makambo ba IDPS. Oza moto aliboso to yebisanga makambo ke ba beti bino. Est-ce que ça na solo makambo bo ba kangi. Non si mananga mo fona monana. Mystique. Dans ti na lo ba boye. Comment on a mis ça? John Junior Pence. Ce que cause Pence. Tel Ozunga mystique Mbongo et Koki. Zela. Tu n'as baby. En tout cas, petit peuple à Zoloba, to comme na suka papa marche déjà c'est Sili et sengi to panzanati. Marche Sili mais photo tina marche Zali. Tina marche Zaki dollar ezo mata ezo kitate. Ça la ba élection pour makambo changer. Mais jusque là tout le monde a continuité pour makambo boya mabe. En parti on ezo pouvoir eza parti o est déclaré que prometteur biso ba biloko moko bien. Dollar ezo mata vie sociale ba congolais a bien té bazo zo idée té ko créer biso ba emploi to ba chômeur. Ti lelo tomate ligne zanzero te comme la RDC litungulu ko katana. Donc ba biloko moko bo en tout cas nous avons vraiment mal de ça. Papa, ngai biso sozo tuna na ko lia na ko pesa ko lia de mbongo te papa bezo to marché ka pamba boto. Ngana za mbongo peso te papa. Ba transport ba sa biso ke mo biso za ndenge nini? Bo za ndenge nini? Toyaki na nani? Toyaki na camion na biso ma toyaki na biso marche na biso ani sa mbongo kato komana bango komana bana na bana ba to meme biso bo bango bazate bate bakio na ebita mboka o baliaka badefara lipe na lobi boye atabino moko to ka soyi na kata mboko Congo to ya dollar lelo matezo bate to sala nini baninga bazwaka mbongo na bango franc congolais le quoi franc congolais boye il fallait to pesa ngo valeur oya biso franc congolais belé bondeo kolanda te oyanga moko siko ayeba kama mbongo te ndenge komele pana yo na yebite ndenge komele pana ngo yebite na loba ni mbongo franc congolais mbongo na biso moko ya mboka il fallait to pesa ngo valeur so mbongo na biso moko ya mboka eza na valeur te tozo mbongo ba ya dollar to pesa ngo plaire mais oya biso moko tozo fina gouvernement oyo bazwa tous les dollars babouaka basa so franc congolais to kama ko vivre na franc congolais ya mi balé Yami balé dollar chité Kisekedi asama seki omoninga petit là wa mondoki na moni yanke zwa biso bien nani asama seki omo bordo toi méchant maba
méchant de Montikile, au bas Samitindo, ne tombera jamais. Le coup de la moto, c'est quoi? Tu es là au coca bango. C'est bon, on a été. Yo le big va bêti. Va bêti non. Tu vas la kin. Yaya, mon chité. École faut faire comme combien? Mon Yaya le bapela dirango, yamona le bakaka. Yaya ba chiluba. Biso to vota Martin Fayulu. To vota Fayulu. Président Eli. Netoye boy, marche netoye boy. Tu as soka ba choqué. Tu as besoin son mot, tu as besoin de mama kabila. Tu boy na besoin mama kabila to na mbongo. Ba chemiso ne mbongo je pona nde toya. Ça ba chaka mbongo te, to ngai to toya te. Tu na volonté na biso te. Ba master réserve. Moti bandeko na ngai biso bacamarade ya Kabila forever toye lelo na marche ya soutien toye ko marche na biso eza mpona kosoutenir bainstitution de la République toye te mpona kobuka eloko ya mutu to koyiba eloko ya mutu preuve eloko mpe moko te bukani ni de rapage vraiment ti tozotambola tozomona pendake ndeko na ngai eloko ya mabe esalami te toye mpona kosoutenir bainstitution de la République dollar biso to bato matisi biso te bato toyibaki mbongo tovidaki réserve kuna mpo mbongo emata biso te peuple akojuge biso na misala na biso 2023 Kabila azalaki awa bino boyebi dollar na to ezalaki na ndenge dollar Kabila tiki yango bandeko na ngai chose grave na mboko oyo tokomi na talaka nga journal sali de mapa ya 200 komi kwa musapi na nga boye ya 300 komi mulai boye so futelaka ndako ya $30 na minute eza 60,000 francs congolais so ko changer $100 eza na 250,000 francs congolais soki 200 combien de 1000 francs elo nyonso amoni me mbongo na biso eza yango kaka boye kaka nde balobi kaka bongo le baolinga bapia biso mbongo bapia biso toza biso kaka bongo sa mbongo toza te eza basambla ole bazo bapesaka biso lobongo toza nzambe nekita mbongo kaka bakita biloko nyonso le bambongo na banini naza na posa mbongo kasi eza posani dollar fezonga dollar ndenge ezalaki na pasi basoda bazomona bazoninga bakisi basoda bazosufri dollar nde omata boye nga atambolaka pa petit peuple je crois que no boyoki bino moko petit peuple ndenge balobi nga nazalaka na commentaire te yanga ezalaka kaka message ya petit peuple ekomi na nini mpo na lelo tosuki awawa je crois que non na zongi na bureau mpona koluka ndenge nini tokutana na bino encore une fois de tosalaka équilibre tozwi bango les à côté du match et protéger du Ma Mission TV, le miroir du monde.